Mura, problème nini Mura, yona vie Robs. Vie Robs, vie nanga, vie oyo, asali orien. Vie Robs, asali kaka système ango nebo misala. Bino ba vie Robs, ozande batanet. Siko vie Robs, abeti kaka ba biloko, oyo yo po beta. Vie Robs, a expliqué kutu bien pona yo Mura. Vie Robs, a expliqué bien pona maman Nzele, netilora chou. Expliquez bien pour la malika. Vieux Robs, ça va dans le là. Tant que vous m'avez dit, heureusement, acoustique, il y a mon compte bima. Et calmer Vieux Robs, na mini choyo. Denga sawana, asaka kakobina. Mais yo siko yo bulni na Vieux Robs. Olobi oluka ba info na ye. Oluka populaire. Ok, soko zana ngo posa. Benga kaka na l'église. Vieux Robs. Avant dans Autriche, benga l'église, passer na ba frère, na ba pasteur, oyo ba yebi pensa kotonga, ba opesa ngo ya mobimbos, soko ko sasa Vieux Robs, sasa kaka, me yebaka ke Vieux Robs, aza mukolo ndenge yolobi, 85 ans, talanga petit na ye, leki na bango ya suka, ozo comprendre, soki ngai te, de Vieux Robs sadaya, parce que nazalaka toujours pour appuyer Vieux Robs. Et yo Muras, biloko obeti na Vieux Robs, yo bonyango minute mukea, mais Vieux Robs, mystique, Vieux Robs asupportaba biloko bongo te. Vieux Robs, alela nyeka rando parce que, ayebi ke, biso touta na terrain ya rando, nga peti na ye, nga moko ya kuza te me, yanke ya bayanke. Robs ayebi, mukonzi ya bayanke. Nga kutu noa, abayango te. Posi na baya mbala moko ya kala. Nazana kuita 100 ans, voire même kokende 1000 ans. Donc noi oyo na baya ekosila tina ba 2035 na korenouveler. Yango respecte Vieux Robs. Soko korespecte te pupula. Eza mpe biloko Vieux Robs alingaka. Rando, pupula, sasa. Eza nango affaire na binoa. Siko Vieux Robs azokane acoustique. Ndenge wana te Mura, alors zala calme, doze, tika basha pampamba wana. Soko pupula mbala moko. Yo kama mabolongo na si yo no lali olamuki banjo combattre nzambe nake ko frapper d'aveuglement akoki komona mwasi alekinga te parce que bible nzambe yo lobaki naza mopanzi ya mikuwa na ye donc il faut azonga place ake nake ko tient incompréhension nake ko tient bango trouble na mwasi bakoyokanaka te akozala na kimia te akozonga au nom puissant de Jésus na arracher mobali nanga nake ko arracher na bendi ye na botel place aza na ba wana seka mbali aye yo cheka makolo na citron o swani sete yo sona rana minui na nzambe wana yesu azomono yuma kefiana tika na ndo oko sutuka mama mobali ayeka ye moka fukami kaka chérie je suis désolée tu es la mère de mes enfants au sutuki kabwi contact cadeau yo sosakana na nzambo ya nzamba makambo minene yango bomona ngata internet eziki bato balobi ba voice matie kiti ba video na vanda na oseka po er bato balali maloba nyoso bato balobi Karine wana komona toko bome ngana olamukana butu retour à l'expéditeur mutu nyoso bina kokufa na kokufa te mama nanga kolela te ba parents nende ba kolela retour à l'expéditeur ye muta kokufa soka za mwasi mobali ne muta kokufa bana ne ba kokufa soka za mobali mwasi ne muta kokufa donc retour à l'expéditeur apo bomoni lobi kimia o Karine asimba kisite tozane na côté moko boye to ana clé moko boye fungolaka passe partout en fait clé yango c'est le nom de Jésus yango ratraté devant kombo Yesu porte ezate barrière ezaka te mira Jéricho ezokweya donc siko okolengisa nga ke yo nani outi wapi ozana nani parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Donc, ato yelinga oyo succès yo kana kombo se na kana assurance azakati na na mono mukie ngo bomoni yo Karine banga batute te na zande na assurance à côté na simbama na banga ka batu mais c'est ce qu'on a mitali na ndenga ki spiritualité natali oh mais moi je Jésus moi j'ai un Dieu puissant les tout puissants nata est-ce que mutu azana nini kombo kana ko ebana na relation na toucher et Mura, problème nini Mura, yona Vieux Robs. Vieux Robs, Vieux nanga, Vieux oyo, asali orien. Vieux Robs, asali kaka système ango nebo misala. Bino ba Vieux Robs,
oza nde bato aneti sikoyo vie robs abeti kaka babiloko oyo yo mpo betaka vie robs aexplike kutu bien mpo na yo mura vie robs aexplike bien mpo na mama nzele neti lora shu aexplike bien mpo na mama lika vie robs abanda kolela ntango ayoki moniku ofingaki ye heureusement acoustique ya mokonzi ebima ekalme vie robs na miniti oyo ndenge aza wana aza kaka kobina me yo sikoyo bulu nini na vie robs olobi okoluka bainfo na ye okoluka opupula ye ok soki oza nango mposa benga kaka na baeglise vie robs avandaka na autriche benga baeglise basere na bafrere na bapaster oyo bayebi mpenza kotonga bakopesa yango ya mobimbosi soki okosasa vie robs sasa kaka me yebaka ke vie robs aza mokolo ndenge olobi 85 ans tala nga peti na ye leki na bango ya suka ozo comprendre soki ngai te de vie robs sadaya parce que nazalaka toujours koapuye vie robs eyo muras biloko obeti na vie robs yo moni yango minute mokea me vie robs mystique te vie robs asupportaka biloko ya bongo te vie robs alela ndeka rando parce que ayebi ke biso touta na terrain ya rando nga peti na ye nga moko ya kuza te me yanke ya bayanke robs ayebi mokonzi ya bayanke nga kutu noir abaya yango te mposi na baya mbala moko ya kala naza na kwita 100 ans foire meme kokokende 1000 ans donc noir oyo na baya ekosila ntina ba 2035 na korenouvele yango respecte vie robs soki okorespecte ete pupula eza mpe biloko vie robs alingaka rando pupula sasa eza nango affaire na bino sikoyo vie robs azokana ye acoustique ndenge wana te mura alors zala calme doze tika basha pampamba wana soki opupula mbala moko kopesa avertissement te mura problème nini mura yo na vie robs vie na nga vie oyo asali yo rien vie robs asali kaka systeme yango nde bomesana bino na bavie robs oza nde bato aneti sikoyo vie robs abeti kaka babiloko oyo yo mpo betaka vie robs aexplike kutu bien mpo na yo mura vie robs aexplike bien mpo na mama nzele neti lora shu aexplike bien mpo na mama lika vie robs abanda kolela ntango ayoki moniku ofingaki ye heureusement acoustique ya mokonzi ebima ekalme vie robs na miniti oyo ndenge aza wana aza kaka kobina me yo sikoyo bulu nini na vie robs olobi okoluka bainfo na ye okoluka opupula ye ok soki oza nango mposa benga kaka na baeglise vie robs avandaka na autriche benga baeglise basere na bafrere na bapaster oyo bayebi mpenza kotonga bakopesa yango ya mobimbosi soki okosasa vie robs sasa kaka me yebaka ke vie robs aza mokolo ndenge olobi 85 ans tala nga peti na ye leki na bango ya suka ozo comprendre soki ngai te de vie robs sadaya parce que nazalaka toujours koapuye vie robs eyo muras biloko obeti na vie robs yo moni yango minute mokea me vie robs mystique te vie robs asupportaka biloko ya bongo te vie robs alela ndeka rando parce que ayebi ke biso touta na terrain ya rando nga peti na ye nga moko ya kuza te me yanke ya bayanke robs ayebi mokonzi ya bayanke nga kutu noir abaya yango te mposi na baya mbala moko ya kala naza na kwita 100 ans foire meme kokokende 1000 ans donc noir oyo na baya ekosila ntina ba 2035 na korenouvele yango respecte vie robs soki okorespecte ete pupula eza mpe biloko vie robs alingaka rando pupula sasa eza nango affaire na bino sikoyo vie robs azokana ye acoustique
ndenge wana te mura alors zala calme doze tika basha pampamba wana soki opupula mbala moko kopesa versement te. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.